Kinshasa ngoya ngoyo Mokili échangé oye Mokili échangé bongo moya tindo bongo ya Mokili échangé kotunelanga makwayala mwana Mokili échangé Kinshasa ngoya ngoyo te nga ebandeko kitata ebanakana kitako aninga ebandeko kitata ebanakana leyote lelo oyo kini ekoma monene obandila kituko komi monga pulusuki kotunelanga makwayala mwana Mokili échangé Kinshasa ngoya ngoyo te Kara ya aveugle ezalaka nango infraction te bandeko mbote na bino ba papa ba maman bandeko bisika wapi bozomi bozali kotala au parleur magazine ya mokolo ya lelo to simba pe toyeba que actualité ya mokolo ya lelo ezali kokambama na sortie médiatique to pe discours prononcé par ya cardinal Fridolin Ambongo liboso ya ba membre église catholique pe ba kombongomani bisika wapi azali kotalisa regret na ye po ba comportement oyo ezali kolekana awa na batitude ya bandeko mosusu na ville province ya Kinshasa eza kosala lokola que tozali na pasité pe toza na matanga te ndenge bandeko bazali kokufa na est ya République démocratique du Congo tina nini alobaki mo makambo mingi ezali kopesa bandeko ebele occasion ya koréagir pe kotalisa makanisi na bango to bandi que tokozongela nango na mikolo oyo ezali koya to kende pe na ngambo wapi kuna na komini ya Kasavubu bisika bandeko oyo bafandaka na route Sayo pe na croisement ya Shaba bazali kolela pona pasi ya nzela pe fulu oyo ezali wana bolanda et puis tozonga juste après. Aïe Kisasa mokili échangé boye baete nzela ya asosa oyo ezali na croisement ya avenue Kasavubu fulu moko ya munene esalami na ndenge ya kosakana te botala bino moko awa salite boyebi ete bato maboma balela na bango salite tala oyo ekomi nango ndako na bango tala ndeti oyo afandi na ye azali kokanisa ndenge kaka akolia biloko oyo ezali na kati ya fulu oyo mususu kutu alali na ye azali kobule alobi oh la vie est belle mais nzoka nde na ngambo ya population bazali na bango kosouffrir makasi botala ndenge bamituka ezali koleka na pasi ba difficulté ya koleka ba caniveau etondi balongoli mais bazali kotika yango kaka na nzela population eleli mingi balobi bourgmestre ya Ngiri azali na ye kosala musala moko te po banzela oyo ndenge ekomi na bafulu boye ezali kopesa pasi mingi boyoka ndenge baleli na micro ya haut-parleur moni pona mboka oyo ngana lobaka la fois passé avec kin bopeto négatif zéro po mawa mingi to tala mboko biso za bana mobutu to mona mboko ndenge za kitango biso période mtaba bi salongo elle bina salongo mais to mo pe que bazoya le président zo travailler un contre tous de bango bazoya pour l'intérêt personnel pour l'intérêt ya ba famille na bango basi na bango na bana na bango mais pour la nation que ça vraiment délaissé to ba ko kinde to mo neta bandi musala oyo pe azoya bona kibomango azoleka me banda wana aleka sute ndenge zana eloko moko te bachake katika bachaye me musala ezate tala fu bugumesa ngingiti bugumesa ngiye kufaza exemplaire nde kwa president la fachi beto masa eloko te donc ndenge za bo election sale marara akende neka akende ko asa eloko te akende na yango mingi bana ya Ngiri bazali kosenga na bugumestre na bango abanda kosala musala na ye malamu po musala ya kibourgmestre ezali nango kaka te kofanda kana ba bureau ya ba climatiseur tope obandaka kofinaka na yo soki nini ofinaka kuna mais bazali kosenga na bourgmestre akitaka mingi na terrain asala musala na oyo elongo bani pour que commune na bango ekoma kitoko avenue oyo esika bafule ezali balongola ngo kaka toujours na ndenge ya idéologie ya kin bopeto awa pe balingi ete Ngiri ekoma bopeto eyokani moto ya 3 pinets epeli moto yango moko na ba client na kati na chauffeur epesi pasi heureusement moto akufi te bolanda ba détail oyo epesa minelo ngelesi moto ya 3 pinets epeli moto na ba client likambo kokamo bandeko na ngai awa na pompage précisément na commune ya Ngaliema soki otali elongi kutu ya moto yango ya 3 pinets neti kaka nzoto ya moto oyo ezanga mai na makila lisolo yango selo ye moko mokumbi alobi ke awutaki kozwa yango na la police po bakangaki ye ke azali kokumba eloko oyo ezali ya bon état te nde ko akia koluka mbongo asali makasi
po afuta bamande po ebima na kobima nango bayebisi ye pa bapolisier papa zwa eloko oyo tout droit kende nango na ndaku oyoki o nayoki kokoma na ye na nzela alobi ke bana pe na ndaku eloko kolia eza te tika kaka nameka kobula nzela tina kokoma na ndaku abandi pe kobenga baclient brikin baclient pe bamataka te bandeko babandi komata bamama bamati bazali pe kokende malamu bakomi kuta te mosika te motere enyata mukinza moto banda bandeko na ngai heureusement bazalaki souple moto akufi te ndenge mpe kaka balobaka esika moto akufaka bato ya malamu bazalaka te population ya na mai eye kosopela yango mai moto akufaka te ekufi boka ndenge population balobi moto oyo na 3 pine ezalaki na priere bata transport bauti kobimisa mo sikoyo molongola priere tobakala ntango soke moto nde basingaki ebele me esalifila bandeko bisalela mwanza awa na Kinshasa eleki tro mutu akoki kaka kozwa epave na ye ya bibamba aluki pe motere ya bibamba azwi yango atie na nzela nzoka azali kotia vi ya bato en danger bandeko tokaka pe mawako to respectaka pe vi na biso tala likambo boye ekiadie au parleur elobi bakangi Yesu babengaka ye seigneur ya bakuluna elenge mobali oyo azali na diplôme ya kubeta machette bakangaki ye wapi na Delfo epa ya colonel bienvenu na la police ya Mbata bolanda ba détail na Elohim Gelesi pe Wilson Madaumba bakangi Yesu na Delfo likambo ya kokamwa Yesu oyo tolukaka yeyo akangami awa na la police ya Mbata po alelisa batu mingi soki kuto etali panzi na ye okondima soko mokete me ye azali na diplôme de mérite na spécialisation ya machette kaka ndenge boza komona akoma na nzoto ezalaki na bokasi ya colonel bienvenu oyo azosala mosala kitoko po na sécurité awa na Mbata ya tozana Mbata wa na la police Mbata oyo ya commune yango ya Delfo Ngalema tomoni yo otemi pembeni na bakonzi pe liboso na yo tomoni seigneur ya Nzambe yo lelo okutani na Nzambe en tout cas mwana oyo aza mwana moko mabe mwana oyo bablo basalaki nga eza bablo moko ya pasi nayebi titangu ye azobotama nga na mona ye mais eloko asalaki ngai en tout cas nakoki yango te eloko liboso ezalaki dimanche wana nga nazalaka na télé na nga mpongo aza menisier babengi ngai kikelo papa awa na ndako ya boye bakunda bakoti bazobuka ndako na yo wakote nini na mokwala bona sebo na Delfo awa na sebo alors keno toza sasa Qatar mais na ndenga se mwana oyo mwana wapi ya Nzambe seigneur kombo na nzoka mipesa ezali seigneur ya Nzambe alors tangu le dimanche yango wana nga na musala yiba ye na ekipi na ye bato sala makamuna bango esili fale pe esili la kuna ye apesi diabo na baninga na ye keno ve ange aza mwana ya top mais asomba lupango na ye na mukwala tokende kobuka endako wana yo wande ngai ye apesi ba 1 ya baninga na ye oui babuka yo ndako na nga nde ye balongwe na ekipi na ye baye ti epa na nga tangu baye wana bona ekipi na ye bamachete ya dégâts alors que tango babengi ngai na bandi mbangu depuis na nini atelier wana nini wana ezalaki na ba 16 batu oyo basungaki pepe basungaki bana na nga na mwasi na nga ezali baninga na nga mibale ezali alors que mwana oyo baye kosala sabotage na bango oyo ndenge na bile basalaki babuki ndako na ngai bapreuve nyonso ezali esili
ngai moko ye na ebisi na benge na kombo tata na mama na ye na bengi obenge na kombo tata na ye na mama na to na kombo oya mama babotela ye kombo oyo babotela ye alors ayoki ngai te na benge na kombo seigneur na bango wana ayebisi nga eloko ya répondre nga ve etali ngai te ayeko finga nga injira mama na nga alors que basalaki o bango basalaki mais eloko ya motuya eza nini o mbata esaleli ngai en tout cas et c'est plus la motema nanga naki epa ya capitaine ayambaki ngai asolo na ngai esili tosalaki na musala na biso en tout cas na basali ngai musala moko kitoko oyo esepisa motema nanga donc to ba mbata de niveau musala kito en tout cas mbata de niveau capitaine Faustin nzamba pambola yo en tout cas bakonzi nyonso nzambe apambola bango po na moni expérience nga moko donc soki bango tembe bazus ya nzambe te ya nzambe ndenga zana no boy nanu alimwaka oh alimwaka donc po bozwaye abeta ba eko ya dégâts donc na mission niko na mission ni ya ndenga se abukisa bandaka batu ndenga zaka boy abukisa bandaka batu asala ba sabotage ba pia batu ya ndenga mabe mendenge oyo nga susana nga eza boy l'État asala musala na ye bazana mbongo oyo bango na bazomisa nga biloko na nga wana te bazana ngote alors l'État asala musala ne mais po na nga na préférer so akufinde abimi na prison po na ndeko ya boye esengeli kotinda ye rapidement na ba prison oyo esengeli po epesa leçon na ba oyo batikali pasi kaka eza komona ke elongi yango neti mosantu neti kaka pe Yesu mais tala makambo azali kosala kiadia bien te haut-parleur et lobby fondation haut-parleur et bengi bino nyonso oyo bozali na bana pe bandeko oyo bazali na rêve ya kokende poursuivre l'étude na bango na ba université ya bien ya solo kuna na mikili ya poto bolanda et puis tozonga tout juste après kele yo ndeko ya Congo yo mutu balia bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation haut-parleur epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis, oza mobimba ya Schengen, ya Dubai, awa nyonso ezali na fondation haut-parleur bazo sunga batu makasi. Adresse ezaka katse moko na avenue Kasavubu, numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour des Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 243 82 1 006 172 topé na plus 243 85 21 bandeko ya Elanio ensemble na sa majesté ba pesi défi na bandeko nyonso oyo badutaka na traitement naturel na biso tolanda epoto kuta na tout juste après. La santé n'a pas de prix mikolo baloba ezali nzaka ve po likolo ya kolia biloko ya mabe mikolo na mikolo tala ndenge tozali kokufa kufa mingi tala ndenge ba problème kilikili na kati ya nzoto na biso ti na nini lelo tozongeli bokoko na biso to lolenge ya kosalela d'une manière naturelle na ba plante na biso potolia bio to kitoko to koma déjà kolela na ba maladie lokola hémorroïde prostate faiblesse pe éjaculation précoce oyo ezo pesa pasi na ba mabota mingi na yango sa majesté zenkosi da oyo aza koyebisa na bandeko nyonso oyo batiaka tembe na bokoko na biso bakoka komeka yango pona kobeta dada ba maladi neti oyo prostate appareil oyo bapapa esalaka lisusu te to pe éjaculation précoce mingi pe ba manque de chance makambo kosimba te onga mari de nuit pe na femme de nuit oyo ezali kotungisa bandeko mingi boyeba ke ba problème wana nyonso
ezwaka nango solution soki kaka ozwi biloko ya solo nde okomona kimia ekoti. Papa mama ndeko mwasi to ndeko mobali po na kokota plus en contact tala ba numéro oyo eza affiché awa pe benga mbala moko to pe leka na Victoire numéro 2 na immeuble La Joie na premier niveau na zongeli na nga bokoko na kolia lisusu mabe te na kopesa valeur na banzete na biso moko yaboye o parler lobi kitoko. Circulation est commis pour l'élé awa na Victoire pona nini le major mal à l'aise azalaki wana na terrain pona ko assainir selon ba ordre donné et pas ya commissaire provincial général Blaise Kilimbalimba. Neti awa na Victoire bande ko na ngai moyen ya terre au lokolo ezalaka te pona nini bango bakangaka circulation pona bitelemela ya Mwanza lelo baya boye mama munwe bakuta major ya la police d'assainissement Kimbo Peto ndenge babengaka ye mal à l'aise Rémi mal à l'aise kaka ndenge kombo na ye ezali soki oza kobebisa mibeko akotya yo mal à l'aise okondima te bandeko ndenge boza komona esalemaki selon mot d'ordre ya général province ya ville de Kinshasa le général Blaise Kilimbalimba oyo alingi ordre ezonga na kati ya ville province de Kinshasa ezalaki tosa ubika bawewa bapanzana moto na ngambu na ye tui na mwisi ya zaza ndenge boza komona Victoire etikali polele mituka eza koleka kitoko esali ke baoyo bazalaka mitu makasi boyebi ke bazangaka te botala ndenge bamoto na bango se retrouver na kitunga bazali kolela mama fudie le major mal à l'aise Rémi azangaki pete ko benda bango matoyi en tant qu'un beau-père apusanaki pembeni na bango boza komona bawewa bafungoli matoyi bazali koyoka oui boyende eza osenga po embouteillage esila na ville province ya Kinshasa to banzi population alingi ba autorité ya boye ordre etiamaka moto na moto oyo besika na ye po makambo etambola malamu yaboye bina file au parler le lobby boyoki. Na page culturelle artiste comédien ambulance azali choisi pour na sketch ya mokolo lelo tolanda ngamo ba bien osola neti mobala sola mais ozoki ka ba déjà ngawo ya wa mitu na bina tina cholinga ngai oza aveugle to da koloka pour na qualité penza yo tina ngala mobali na hote mama na vrai size est-ce que nga penza moi c'est yo mi ba ka tina o moi sino ba nzoto na ba ba DG ya ba ministre ya ba cadre mine ba société yo na mo te bomo wanga te mama nga liboma ba papa ba maman bandeko par là boza ko comprendre que to komi na suka ya édition ya mokolo lelo metika to sepelisa ba vrai na biso bandeko batelaka biso na monde entier surtout bandeko oyo bazali ko fêter l'anniversaire na bango na mokolo lelo to souhaiter bongo na ndeko Achille Lumbu oyo azali le véritable boss bengaye triple boss oyo azali ko célébrer anniversaire na ye na mokolo lelo ensemble ba papa ba maman bandeko pe ba camarade na ye ba kozala wana entouré ba ko fêter ba champagne komelama pona ko célébrer anniversaire ya Achille Lumbu bengaye le véritable boss oyo lelo azali na esengo mingi. De l'autre côté tozali pe komona ya biso ndeko le Johnny Flo le meilleur photographe yesoki akangi yo photo okokanisa lokola ezali Angelou pe okokanisa lokola ke ozali kokende na lola nzoko ozakaka awa na se ye pe lelo azali ko célébrer anniversaire na ye bandeko oyo akanga ba photo bazali kolanda ye mbangu lokola banzinzi po apesa bango elengi makasi na mosala na ye kuna pe tomoni lisusu ndeko na biso kitoko merveille tana mwasi kitoko mwasi ya pembe kobakisa te kolongola te awa choko elekaka te eza nango ya naturel bandeko na ngai botala pe ndenge ye moko azwami pe bandeko ba papa ba maman
bazali kosepela mpona mokolo lelo boza komona ba champagne ekomelama ndeko soko zoki invitation te okoyoka motema pasi tokende na Canada mpona kosouhaiter le pivot les lancers le bois noir chocolat chaud awa chokolé karata mokete botala mobali les lancers mobali mbinga wana tomoni Joyce Baningela o azali motabotama le 1er avril jour bakosaka mais ye akosaka te pona bino nyonso bolandaka biso ba vrai téléspectateur ya magazine haut-parleur toza kopesa bino ba mbote belé pe toza kosenga bino bo continuer toujours côté la biso na ba page na biso na Facebook na YouTube bisika wapi bokozwa ba intégralité pona ba o barataka sinon tokoloba toujours na ba maman na ba papa boza kitoko pembe njolo pona lelo soki awa nazo kobanza kitokutana pona mokolo lelo ya lobby bayo Kinshasa ngoya ngoyo Okili échanger Okili échanger Bongo moya tindo bongo ya zali Okili échanger Kotundela ngama kwa yara mwana Okili échanger Kinshasa ngoya ngoyo te Nga ebandeko kitata ebanakana kitako Aninga ebandeko kitata ebanakana leyoto Lelo oyo Kini ekoma monene Obandila kichuko komi monga pulusuki Kotundela ngama kwa yara mwana Okili échanger Kinshasa ngoya